Kisiwana, Tondima Kaka. Tondima, la mission Yosso. Tondima. Avec mon fil. Ndénine. Baquette le fois Mandou. Ndénine. Arme lourde de vaudou. 555. Code. Le beau pour épée sacra. Et quelle est la ratie? On a sonné la belle, mettons la belle la rabanquette. On a la milimo, on a la banane babima. On a belle la arme lourde de vaudou. Ozomona, ton belle l'esprit, la belle la 4 il y a règlement fil baquette le fois Mandou. On met sur les poutres là, t'as mis les poutres à ma cam. Les poutres c'est que là t'as mis dans les poutres il y a démonstration de Qatar. Les poutres oh et on moni les poutres musuna soga même na place boy. Et c'est que la bosse na qui nous zonga les sous. Pour aussi la saquer là. La bias que big nga ba to kanga dernièrement to tamorakar. Mutafandi na kitchen bosso age bembe tellement là qui bobe qui woni bembe. Kisiwana Tondima Kaka. Tondima la mission Yosso. Tondima. Bonjour à toutes les internets, Mbote Sikizo Mimino, Betouabou, Biche, Jambo, donc il y a Binonio, c'est Sika Wizwa Mibino vraiment. Merci Nandenge Bo Mesana Ko Yambanga na Banda Kuna Bilo Sankina Toke, merci Nandenge Bo Mesana Ko Landaba. Émission Nabiso, Wabino Marakuja, la métisse nous avait dit, moi c'est mon coussé, na Makambo Yamilaï. Merci à toi mon boss, Dimitri Bonganya, Babi Bonganya, Média de Makambo, et puis Africa Info, Média, et Sika Bozaka. Information na bino ya sûr et puis na Marakuja TV donc tozawana kaka pona kopesa la bino o ya malamu ndenge tolobaka bozwa et ya mabe botika merci vraiment merci à Nayo Michel Ochudi depuis France Préli TV donc zalayo vraiment parce que 42 na lobaka City Solol et moi aussi j'étais Solol vraiment jusque là tozotambola kitoko merci na bino nyonso merci na bapel na bino merci na ba remarque merci tozaka kawana pona bino merci à toi Dimitri Bonganya pona bilili et grâce na onde son kitoko et puis bilili ya kitoko voilà merci vraiment tozomi wapi awana bandal et pas wapi te kokuta papa liputa kiri oyo na vrai nom na ya bengami maïs et bois donc papa liputa te kokuta ye parce que to na source pour na ko information o eza sûr parce que balobi innocent soit comme lelo teti et innocent lelo soki azo banga lisusu ba granté o babima ki liboso na ye eza pona papa liputa nde balobi yende azo entêté donc to yé vraiment na base est-ce que papa liputa sala ka poto zwa information ya sûr parce que biso to pesa kaka o eza sûr to pesa kate balobi likamususu biso to titre kamususu likameza na onde ngwa te biso pe to pesa na ndenge mususu donc to za wana ka pona ko pesa o eza vrai voilà bonjour papa liputa kiri bonjour reggae mon fils baquette le Mandou. Ngayo charge ba comédien. Oh, il y a des charges ba comédien. Ngayo. OK, to koba, to zo tinani yo za charge ba comédien, bonne santé. En forme au Sahara tête des fois té. Boni makambu. Makabalaise et fonctionnalaise. De Monica. Ok, merci Makambuka Kande tozomonela babi abonnez-vous massivement chaîne ya Kulanda yango chaîne ya Kotala kayango chaîne vraiment où ils ont édifié bovani papa na bana botala ngo dans l'ensemble donc yango vraiment abonnez-vous massivement ko inga te pas plus pas moins juste Bonganya Média et puis Marakuja TV na Préli TV na Africa Info Média bino botala kaka to uti musika na nzamba bomo et lelo yo tala lelo yo balobaka merci à toi Nef Miengala mon papa na princesse Ngonda na formation et puis na Dimitri Bonganya la formule gagnante tozoko bakaka abonnez-vous massivement parce que na bobenga Marakuja na ekotité tant vous a déjà abonné na biso directement tant vous kota lien na yo morozozwa Marakuja na taille ça va en tout cas Marakuja koto luka bongsa ngana yo kaka mingi e na lobara mke merci papa liputa kiri mas et bois toye kokuta lelo na ndako merci na pona koyamba biso konjima to tourner na yo papa liputa pourquoi 555 soko zolo ba mingi zotanga ba 555 code et nikolaksa nini avec bon fil ndenini baquette le Mandou ndenini arme lourde de vaudou 555 code le beau pour épée sacra et quelle est la ratie? Des significations en Zambali, tu vois Zambali. Zambali, oh mon père, au Sahara. La question en bending ni papa. On la biso to ya auto fou. Mais là, il y a 555 codes. Que mon film baquette le Mandou, arme lourde de vaudou, manifeste-toi. Le beaucoup épée saka. Yamge swaka. Zambali.
omona oza teti ozomona teti yango wana okomisi innocent pe teti tezaka koyeba mosala esala elengi so oyebi bulo na yo oza mwa fiere moke siko bango nde mingi baka fiere makasi me nga longano nayebi bien te omona fiere ase nayebi ke na oyeba ata chakiso azoyekola fanda motulu na yekolaka bake bakoli no bakomi te so biso yo mona na se o bakoma bango nde baka batete mais éclairci bafai na biso te bazolanda yo na bonganya média 555 arme lourd vautour wana soki na bele moi to na belelaka banketo ozobela milimo ozobela banani babima na belelaka arme lourde faudour ozomona to na belelaka baesprit na belelaka yango na cadre ya règlement fil baketo lufamandu eza lokola bayebisa oke action esprit scène ya baesprit moko boye bafaudour ya baesprit ya boulot omeni so liputa olatami liputa makambo liputa soki elatami erada liputa ya démonstration de Qatar ya liputa ya boulot tellement j'aime beaucoup mon boulot na mosala na mingi so l'esprit na soki ye epesa ba consultation même to so la bien pour ya ba comédien musuba nse boyembi otuneka non na quantité o kota mkonini ya mona raso na beli ba règlement fil ba ketu vamandu ezaka système o kota ya mama mabete wala te ensemble. Ok, merci Kiri Papa Liputa. Question na ngam ezali pourquoi kaka Liputa? Pourquoi yo pona ka Liputa? Tout le monde na ba clip Liputa. Tout le monde na ba scène ya ba gag Liputa. Et puis chapeau na wane longwa te pourquoi? Eza ba stratégie mon ezanine. Na ben on sala tuna s'imposer na linga matin na 3 personnes. Na ina style oyo ba artiste belé bazana ngote. Na linga mapen na style na ngamoko. Ozomona. Ya teniga scène tenia musala. C'est-à-dire pour nga eleki ntaba na goût eleki ngolo na goût c'est-à-dire ça na valeur c'est-à-dire le pangu nanga au fi nanga yango yo on est bureau nanga donc moni teni oyo c'est ça qu'on a maison à chaque scène à chaque clip faut la takali te zara style de jeu et zara ga on met tu masana sifa mobiki si aya na nzambala o le bagen nzambala pesa ke be na scène li yansali photo na ba clip et daka les mêmes liputa pourquoi on appelle liputa musupeto la taka oyo ka de ozo liputa na sakela on met na vie. Ma besoin d'acquisition ce qui parle beaucoup moi na yo. Celui qui m'a progressé un jour que le musique le bel qui m'a le malamu tanga za mwana muki. Ozo le bel malamu mwana offensé. Les puta oh yo moni li puta musuna so gâté même na place boy. Et c'est qui na bossa na qui no zonga lisusu. Pour aussi na sakela. Souvent mon collègue pas souka enjulu ki aucun sous na maison ba peso musu. Non, je ne pense pas. Ça des arrêts hier. Babani hier. 4 yards. Ça dit yango 2 pièces. Il y a 2 pièces. Il y a 2 pièces. Déjà participé ici là. Il y a 2 pièces, on a saqué là, on a l'air là, on a séba gêné prière, apporte Jean-Robert Ngondo Ayebi. Il y a un monde qui a makambo. Il y a ma puta makambo, concentré dans le bel homme, il y a un monde qui fruit dans le malembe. Ok, merci. Abonnez-vous massivement à Bonganya Media et puis na Preli TV, na Barakuja TV, na Africa Info Media. Vous avez dessus, vous avez film, ba gag, ba série télévisée, émission politique, il y a sport, il y a musique, kaka awana Bonganya Media. Boyenga ingate vraiment Pierrot Malanda mokonja batteriste na kacha Bruxelles. Zala vraiment ti lelo tout le monde a remplacé na yote. Babi o lekio a remplacé mon vieux Wapaka de Madrid, mon vieux de tous les jours, de tous les temps. Zala yo vraiment sikozali biso to ko bakana msala Papa Liputa ozana barando et puis pas ozo entêter les sous innocent yo na mutu oyo ya comédien wa bimisa yo na bozo kanate pourquoi yo na bozo kanate pourquoi ozo linga potanga kombote biso peso to tani kombo ay komaka ba problème ozo kima yo lubi un moment de rando ezaka bien yo na ye nini ezo simbate yatanga kombo na menga tanga ya yete. C'est quoi benga c'est quoi benga pour amo banga o mona ma kucha les sous qui les qui kuna bosoina o benga plein émission té fatia yaki donc na mo banga do via na amkolo vina mo menega bongo ça dire mo tambola po Emily Rasobo yeso qui abimisa nga yasa po esimbeka te pasenge mambo ya showbiz isengeke ngana ko macheri na ye yako macheri na nga esimbete ngana osamba ngomnanga na nzambe na bonzambe bona yoko macheri ne kan pona njoto mnene obendi te boto no bishiri ye ba ko za shiri na nga na ebelo alobaki te sadi alobe mambuka ya mwasi mubali siko ya mubali ngana mubali ça déjà ben pardonnable même na bible ba komi yango esimba te le sale to kana te yango wana mais so akota na makambo pa ba groupe na le pa ba groupe ba groupe oyo ngesika na uti maka kucha ba groupe sika na uti o mona ke ba groupe chrétien
presque mingi ba groupe kibokisi ya la raté yende to sala na habite ko so faire ni na sana ya ezanga ba faire moi likolo mais il est là comme un chanteur ba boara ke amemanga ba place bo ko en place bon ye babala yi na babala ngai tenga na mobali ka defuna bala mais ye babala yi auto divoxer na chona akombi sur la cho ça dit ye ne ndenge na yi so mutamba ke wana façon na ye na ngai singbati biso to bata ba reke ban fili batu ya ba bata ba 555 blanc wana ko simbati on a mis contre chrétien on a mis contre moi 555 biso de bien sani ya balela ka ah 555 da sani za marque ya sani moto lela biso ba mama to yebi ango bon sigo yemo le bien écouter ya sani ngana yebi on a sani yusu bela sani eza flou faut éclaircir on dit que la louté yemo to bi da sani mais kiri ba fani na oka balandaka ba téléspectateur na biso ba bisinga na biso que changer les poutres bon les poutres oyo pour na changer yango ça passe parce que na beta nango ba 80 jours ba jeûner prière ça ina sakela yango maloma malamu maloba ba bonheur so wana ndete comme mo bulu boy o les poutres mo suna ko doit tant sacrifier yango tin et c'est la souffrance ça ba jeûner prière faut ça la suba boy non attend oh le rôle déjà na sakela yango nzambe c'est bien ba de lui ko ya awa wala ba fona tele bo limbisanga. Nous avons deux pièces. Ça lui peut bébé à passer. Kiri, bah bien abisso li puta ondo la tarango zaka nina se. Yango wana oloka kabatu na ba clip oloka kabatu na ba gag. Tant que zo jouer o la takelo roté na li puta na se ya li puta na. C'est vrai. Bon bah ibindegeni. Bato bazalaka na yo kaka nde ba dévoiler yango ba lobi que za nina se donc ndo za li puta be lo côté. Bon c'est la corona mbulungete. Et on s'appelle M. Corona Moulungete. Soit on s'appelle M. Soupona Sananga l'aise. Ça lui on est côté, on m'a dit on a ce goyo. On m'a dit il bouton babé, té, et à tenir scène. Il y a un tenir scène, c'est piquant, on a l'icolo. Oh, il y a qui m'a posé une émission. Là, tu as mis dans le bon aussi que Maracuja vraiment balu gelinga e bon fait na mo pa mo konzi kangi mo konzi la baronne ozoga Maracuja abalu gelinga yi oh la na la tona misu na ye te na moni ala tia na kilote e mo mona bimaka liputa comme mystique na moni bongo etoke na bo Maracuja na ko ka chaleur te dans la tango mo ya pamba bon pepe kota biso en Afrique to na Congo mulungi ya makasi trop mais depuis la tango ba pamba to ça clair na ekuya raté que l'oreille ça la pamba mo comme si be kokuya ba mère na biso ba ta ma puto rabli puto mo moko pe kuyi ati na li puto musu ya se et abalata ba de art mo rappelle si ali kolom se ko ibo rekoya te yar moko c'est la serango bien sur le chapeau no pe longwa raté pona ni lo no tchana chapeau oyo ba yebi déjà makambu ya kaka ma fil ba ketre vraiment du sorbo tombola tate ba mona ta mutuna ofika ko ba bi olinga ko longola ngote ba kisu ne vanda wana yango wana ko koti innocent tozo kene pe na mamba innocent sambela ngai ba fan ba téléspectateurs ba baza besoin mona mutuna yo Maracuja yo penza la reine de YouTube te bi ke mo ba no YouTube donc yo faut Alex biso lelo mutu no bien ngala za na sorbo et rechanger bino logo te na kolinga ngai sorbo ngabe rechanger ngelo logo te na kolinga bino na nga papa le puta oza ba benga ngo deux bandes de chapelet deux fois te oza ba style de chez ya non style de chez nana nga semaine no bien Maracuja yo ya kafang yo moninga mutu fidité lobela ngoko Ok, merci. Merci vraiment, c'est l'ambiance du plateau. Comprenez, moi, je sais que ça l'ara bien. Balobiso yo kanga elongi veut dire fongwa maka makambonde za vraiment na bunganya media. Papa Kiri, papa Liputa, Mas et Bois, vrai nom na ye. Balobi kis na yonde yango komisi innocent teti yondo memi innocent na maison wana ska yo zalaka po innocent lelo bando bude ba mikolo. La bias que bige ngal bato kanga dernièrement to tamora car mutafandi na kital bosso age bembe tellement la ki bobe ki woni bembe ke dala ba melo mogon ba file biso ba landi biso asa bembe yel so se bembe ngata mboko na biso so disambo nge beba na bien atamboka ngo so disi beba bonge bembe on a 15 o to fond bosso kiti bo ero ku fe ki par se bembe on a morgue ba livrer biso erwana et ça rababouara ba chito saute yo na innocent na yo
na ebembe na bino liboso na mutu eza baboara eza bato bazocrée biloko moko baletonis ti yango tondima idéologie papa liputa aza na mito na ondima kisi wana tondima kaka tondima na biso nyonso tondima ondimi na oke kisi boto saso nini bafile biso balandi biso poa nazo yindaki yaki scandale babite wana ze bembe ebembe yango vraiment moto abatala lekomi bembe afali mpena kita liboso mpo di totie na kita nsima te namoni osongi zo question tuninga nini question nini ya nini ya innocent ka biso bakalifia biso bongo ça dit sobo bakalifia biso na innocent mboka bongo to yesu baka yoso kalifia nini ke kisi wana yo kalifia ba fan kande bazolo ba marakuja ndengo zo yamba ye tuna inano ba fan wana za batu ba créer biso ba rubrique ba créer biso ba rubrique mutona ge bembete pe fox inosbi eza guate to ya sobo eza guate eza ko bana musala tu bana musala so yebi musala na yo après luka peut sambela ka pe côté la yo sumpo miso basambela na bango miso bakenda peut na mokilo to na dekan soit za la fort na dans le sambo soit za la fort na règlement fil côté na place au pone là so ba biso yo ba so ba liputa to fort to bige to lia ka communion to soit la main mungwa fox baketu luvamandu ambelu de voodoo 555 vous amenez ma casse papa liputa. Abonnez-vous massivement à Bongania Media et à Maracuja TV. Bon, vous allez deux sites vraiment. Balbi mingi mingi nde musala et les kamalubana ebele. Vraiment, papa liputa. Balbi vrai ranking ya fali pupana innocent et ça yondoza à la base. On a parmi moto la linga mingi polémique parce que polémique me ça le rappel même soit à évoluer. Mais faut me mon ninga bien, na ninga ba boarate, na ninga ba curtus te blété, na ninga ba kebla les choses te, na ninga ba gritosiste, na ninga ba penielté. Ozo mon faut me mango, na ninga logique. Faut comprendre de poye bango que ba ba responsable. Ba to di banda de boyo na ninga ba polémique. Na linga mingi polémique pour ça Fox. Et Fox. Ce peu nous allons innocent ba me maye na gaz. Tu vas comme comparer na niveau pas fali ba kende di kolobongo. Et avec Fox innocent. Ça dit président Falibe Andi Maraba comparant au bongo po Anna Fox. C'est normal. Bitumba Wanjoko. Ma tu te mon rapasi. Ok, merci papa Liputa Kiri. Question d'anga monsieur Ezabouye. Aux autres ba Noxobis, ba Discacus, le bleu au boye. Ezani. Voilà, il y a beaucoup plus que développer crâne. Ngana tout ça là. Ngana za comédie bourrikité. Comme comédie musuba tanga te habiter dans la mgana comme ça dans baboke pour m sur la rose fille comme il faut ça na mutu ça ça tempo de développage un mon rasu na fandi na zo développer général sanganate ngana ko sala na fandi aba bikete sorbo caméra yemo loko ya ngoyo ta bezo c'est le biso digag no tourner digag et na mutu na combien ngote na mutu papa ça dit na linga aro mingi yomo na développer ba jeune ngai bablo na ko banga te na biko banga ngai bo banga fort et aba pétition il y a comme l'éconcité, il y a comme l'éconlicité, il y a comme péniel. Bon, bah, la bibliothèque. Bah, moi, nous autres, on a un dictionnaire. Bah, moi, on a un autre ça, bah, moi, il faut ça la moutuya. Banquette, le vraiment, de pas comprendre, il faut le gars, ça là, faut le gars, faut mon avis, hein. Mon culot, on a des chemins. Soit fois, mon sang tout. Hollande la mona suka Hollande la ngotina profond soit faut la côté wana Hollande la betina suka tengana mo santo te wana ko développer chez mutu fait ça là toute une chose dans le dictionnaire peut-être que Lukato va soyer l'accent en tout cas wana le dictionnaire gros son matin et c'est niveau ça mutu faut mutu ça là et en plus faut comprendre un peu génie no kende misu ba bela maboma foli dictionnaire te comme moi tenga yirumuki et ça faut y bani non sala ngana yebini non sala comédie papa liputa charge ngayo. Ok, merci papa liputa Kiri mutuna nanga toujours kende vers la fin mutuna nanga monsieur Ezali papa Kiri ndenge o sala ba clip na ba musicien yo popesa ba ba danse ou comment ça yo kenda ko accompagner bango na clip ou bien yo po yaka na biloko na po bakisaka ozo kumisa innocent makasi dans son Kiri yo nem to pesi o comment d'ailleurs na biloko ngana na za simpleté na so na tournage na tournage na yena baksa pe plus na baksa en plus
So tali banzembo wana ya na pesembo de sigali lo besikoko. Ya pesembo de sigali na Grèce. So tali bla lo besikoko. Non miyo. Tombola bébé lokolo. Soma bimisaka. Na clip wana na choix na clip wana na choix na scénario na mais na baksabe pas de danse. So pas innocent vaccine. Yo so mona ka me filter ba ketre voix mando. Yo so banga te ya. Et l'on ça risque te ya. Kasi yango wana. So tali ba règlement viso tali ko ya. Na bakselo. Moi trop personne déjà ba tala c'est bon. Oui, c'est que papa les puta. Il faut y. C'est que la baxe est loco. Ngana yaka na moto boye na pesi makambo. OK. Est-ce que ko yebisa ba téléspectateurs na biso ke ndenge ni nokutana kana innocent? Eza boulot. Ceux qui vont boquer, ceux qui théâtre, télé babenga biso bata maboke. Ceux qui gaguisent télé babenga biso. Ça dit mais tout à l'ébêté. Et le ça la relation on n'a pas sélectionné dans la clip, ils a pour qui va boquer les puto sauvage. Dans le ventre. Et on est makambo. Yango innocent mo ka benga ki. Bon on yeba ndaku tous na bien tous en clair. Ndaku innocent bi no yeba ngo wapi. Place à répéter na yeba ngo wapi. Nkolo tourner clip na yeba ngo wapi. Oh, ceux qui sont na yeba ndeni qui reçoivent succès. Ceux qui no yeba ngo wapi. Donc non mon engana lo wana yebo renga bango te fonctionnement na bango peut-être donc bon ba prochain sort bon pour makambo pesa mo. Ba ça na besoin bébé que mon scénario on non pesa makambo. Et pesa qui paye. OK, merci Papa Liputa Kiri. Abonnez-vous massivement na Bongania Media et puis na Africa Info Media vous allez dessus vraiment toki marasi manangonga. Merci à toi Piro Malanda mon konjaba terroriste na Katia Bruxelles. Salon de coiffure zaka moko na garde midi chez Dadi Manaka okoti okobima ndenge moko te. Voilà Dadi Manaka yangande ko Evanet Bindanda landu na Katia Belgique. Balobi Witness Samba moi Kitoko et puis Laure Kimbota wana fuma bana na ngai ba vrai bébé biso tozaka awa na bonganya mide tout ça musana biso Kitoko et puis merci à toi balobi sur la Ricardo Zoua Olivier Makambo na kati ya Portugal précisément na Setúbal vedi baye baté so baye bi mo bulunga la baye baye bana bango Papa Liputa toujours kene vers la fin émission na biso conseil na yo ko pesa pas innocent choko te nini pas un respect envers Bamikono. Parce que nous sommes tous les pour Otinda et il nous a tous à Mkolo Baroyo. Dans le monde musique, tout ça, dans le monde art, je ne pense pas que HP joue un rôle. Dans le monde musique, dans le monde comédie, je ne pense pas que HP joue un rôle. Je ne pense pas. Je joue beaucoup de rôle, comme Mkolo, et ça, on s'en sert malamu. Comme Mkolo, on s'en sert malamu. Donc, et ça, batourner dans le bel bousseau, batourner par exemple, maman, comme n'engagez moussou. Il doit subir comme conseiller, on peut continuer notre travail nayo. Merci pour le respect. Bien, ma fille, vieille Liputa, merci pour le respect. Merci pour le moussalo, salam alamou. Mais, au moins les locaux, pour conseiller dans on peut ça yo, il y a les calisous. La place est quitte et ça sous du colo. Gardez toujours bande nayo. Marchala ka nuko sala bongo yango na artiste. Papa Liputa entre yona innocent nani apesi muninga makambo et puis nani aleki na sisi. Nga Papa Liputa. Papa Liputa simple type, Papa Liputa Luka bima, Papa Liputa Luka vie. Je ne pense pas à notre ninga de na ibenta ba 10 personnes, je ne pense pas. Je ne pense pas. Un seul reçu qu'on a 2 3. Ça va l'année bas maman linganga. Ça va. 2 3 pour répondre à la question à Bissoté. Quand faut qu'on va dire que c'est que oh wana, il y a comme 20 ou 300. Donc on a un simple type na ça. Non on a limité ba on deux qui pas innocent pas fou là. Voilà. OK, merci. Ah, c'est la soirée Boigo, Maracucha. Aucun moment la polémique même 600 secondes. Non bien. Nazar qui mon fil. Nazar Papa Liputa, Nazar arme lourde de Vaudour, Nazar 555. Là, mon sang, on a l'air encore million, il faut comprendre que Nazar Bakambu, Nazar Bacharge. Vous savez, Bacharge de mon salarié bongo, mon fil. Deux fois,
Règlement fil. Paquet du Famand. Arme lourd de Faudour. 555. Namabé. Oza makambo. Namabé. Ok, merci Jonathan Bonganya. Bogar Moko Boezalayo. Il est pas simbi technique Mikolo na Bonganya Media puis na Afrique Info Media. Na Maracuja TV, na Preli TV, Jonathan Bonganya, famille Bonganya, Dimitri Bonganya, la formule gagnante. Yende son kitoko grâce na yende toziba image ya kitoko. Merci la binonyo so babi ko zapete ko yenga yengate. Abonnez-vous massivement à la chaîne Oyo nde okozala dessus te okozoba film ba gag ba série télévisée, ba émission politique, il y a musique, il y a sport kaka awa na chaîne Oyo donc abonnez-vous massivement. Merci à toi mon boss Dimitri Bonganya et puis na papa na biso apo Bonganya depuis Canada. Bah gros bisous na yo papa parce que un des boss na biso ya liboso zala yo vraiment bah gros bisous na yo lisusu. Les Vietnamiens de Londres, Passi Pambou, merci à toi, Whitney Samba et puis Laure Kimbota, merci à toi Mama Imbou di Mwasa Kimia, merci à toi Roussel Lukula, ma fille chérie, et pourquoi pas Winner Mbouyamba, merci na ba famille Nyoso, merci na Binos Bozana pour message pour notre landa biso, tozoko bakana émission. Donc vers la fin, papa liputa kiri lilobana yasuka, yasuka pour na rokufate, yasuka pour na émission la biso ya lelo, et puis ba dédicace na on a quelques personnes, numéro de téléphone et ça la bien. Non, on est là. Oh. On est là, chouchou. Non, on est là pour. On a besoin de on a besoin de finance. Sans finance, mon boulot. T'as mis chez lui. Donc, sans finance, mon boulot. Papa, le poutaillé, yo. Charge, ma comédien. On a besoin de Kamboka, quand on est salaka. Soutien la billet au salaire, qui m'a filé bien. Soutien la billet au salaire, bien. On a pas seulement dans mon téléphone. Mon téléphone déjà. Plus 243. 243, 66 et 89, pardon. 89, 66, 75, 222. 89, 66, 75, 222. Voilà, c'est besoin de papa les puta, sorbo, parce que nous avons bien. La personne qui est là, il faut sentir mon bal mbinga, Joe Kweli, Mobutu. Charge. Joe Kweli, gros bisous, Joe Kweli. Mobutu, ça dit Mobali Mbinga quoi, Mobutu. La personne mbote na Mireille Sanduku, la personne mbote na Norbert Bisaka prêtre à Bandal, la personne mbote na Mamadou Aricho, motema Bibi Chamala, wana mama na ngai, la personne mbote na Eric Mandala, boss des boss, Eric Mandala, boss. Babi règlement filio, papa le puta, la personne mbote na maman na Julie Mayala masango fois, et le gipona robeta de 6. Bon comprendre même mention même mis sous la zone là. La personne qui est là, il tout ça, Marakucha, Tamakambo, ça dit moi ça goût. La personne qui est là, la personne qui est là, Ferraï Makolomoana, la personne qui est là, Jansi Loboko, la personne qui est là, Papa qui Finoukou, la personne qui est là, Christian, la personne qui est là, Bastou Sorbo, le quête du Famandou, il y a mon fils, maître d'homme, manifeste toi, la personne qui est là, tout le monde, je charge à ma comédien. Mon film, je suis arme lourd de Faudour. La bête de la caméra. Dimitri Bonganya, la formule gagnante. Dimitri Bonganya, ça dit mobile, il faut sentir que j'ai. Le numéro de téléphone est 200. Plus 243. 089 66 75 222. Plus 243. Yangoana 89 66 75 222. On a besoin que tout le monde arme lourd de Faudour. Merci. Charge. A toujours de la CP, il s'est abalandi. Il a tout été makana danse. Kiri. 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 Nakei. Tokeba. Yango. Ok, merci Papa Liputa, merci Nabilino Sobozaki wana vraiment pour na kolanda biso. Merci à toi Dimitri pour Nabilili, pour na son kitoko. Merci à toi Bénédicte Dena, merci ba gros bisous Nabilino Sobozaki pour na kolanda biso. Na boke binyo sonde to kutani mbala simba bye.